MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Cédric qui m'a dit ouvertement que Déborah a une relation avec Mike Kalambay. Les amis, là, c'est Peniel qui parlait. Il m'a même raconté que quand Mike était hospitalisé à Atlanta, Déborah était toujours là-bas à l'hôpital, au point de laisser son foyer, ce qui était suspect. Qu'elle s'inquiète autant comme ça. Aussi, il m'avait parlé d'une éventuelle relation aussi de Mike et Sandra Mbouy. J'avais douté. Wana Peniel. Peniel avait douté. Tant que Cédric a dit que non. Na mona Mike na Sandra babeta na nzoto. Mais bon, la vérité se fera savoir un jour. Please garde-moi anonymat. Oh, eza ba message Peniel a bande ko solana ba batunaye abimisi. La bouche a publié en OP. Bande onanga. Peniel mutali boma. Peniel aza kokosa siko boye bisangai. Abamba Cédric likambo monene boye. Abamba Cédric likambo monene boye. Akose la Cédric mobile Déborah. Ici il s'agit du mari de Déborah Lukalu. Cédric mobile Déborah Lukalu. Peniel abamba Cédric likambo monene boye. Donc ti Peniel azolobake Mike abimana bango nyonso. Eza biloko a créé te. Eza moko na bango kati na bango muta confirmer makambo. Siko ya mabena ya minene to pe ya munene ezake. Mutango azo confirmer azo accuser to pas azo soupçonner pe mwasi na ye moko. Tala ngana ebisa hibino soki boluki Peniel te. Boluka kimia na makambo. Eza te ke po Peniel a makasi. Eza te ke po Peniel a obangisa te. Eza po boluka kimia na ba vie ya mabote belé parce que ndenge eza boye risque eza pe ke libala Déborah kufa. Est-ce que boyebi risque eza libala ya Sandra kufa po muto alobi makambo eza Cédric muto abeta siko Cédric anane Cédric aza moko oyo azalaki na kati ya majabu certainement yango Cédric ango pe balongola ye. Parce que Cédric ne fait plus partie de Madjabou. Na ebite so bato boyebi. Et cause ata musu pa sepeleng na ba buzoberi we bande ko leka tout autour te. Eta mobile ya désisté alongwe na ye. Ah Nzambe bandeko to sala analyse ngana ebisa bino wa to sala ba analyse bidonde. Bolim si na pesa bino mbote te sali comprenez mon émotion ba marambo boye il faut ko bosana mbote na bino ba ndem de GDTV Mafuta Yasika so ezamba no liboso moi c'est la grande dame awa wa to lobelaka tout nyon sozo leka na toile na communauté et puis après to pesi conseil ah oui to benga concept so to likat na bonzambe voilà parce que conseil ezo fungola mutu miso et positionner mutu ezo orienter mutu ezo sunga mutu po azala malamu. Bible eloba trône ezala fermé par beaucoup de conseillers yango biso to créa concept na biso oyo poto te yaka na bandenge moko boye eteyeli me na ndenge kilelo to teya me na ndenge kilelo. Les amis toyebi moto ezopela na toile entre Peniel na ex na ye à cause ya bana
parce que ye ana posa récupérer bana na ye pour na bato yo jusque là ba comprendre pénalité pourquoi elle fait tout ça bongo est-ce que soki pour na bana te azoka passe ta mère muto mema 9 mois ayebi passe ya mwana amitia na place na ye a comprendre ye personnellement naza d'accord te na lobaki yango na façon na ya kosalela makambo mais c'est elle tosane si c'était moi à sa place nangana ke nango bongo te nangana luka ba voisin moyen mususu soki ezalaki yo ta musupe olingako luka ndenge mususu namoni ndeko mona réseaux sociaux na Facebook alobi nga babotolanga bana pendant 7 ans na kanga monoko mutu na mutu wana ndenge na ye naza d'accord te na ndenge penel peut-être asoko etale ba vie bato na ba mambo ebele misusu oyo toyebi ke quelque part ekosunga te au détriment ya bandeko mais bon que voulez-vous iye amoni il faut que nango ndengona parce que asali nyonso oyo esengeli asala po azwa bana na ye bazopesa bana te donc malamu na yindisa malamu na bebisa parce que mes enfants c'est tout ce que j'ai au monde donc c'est justifiable lelo so bakangi asambi mundela a comprendre ye bakondamne ye maintenant okosala yango bongo te mais néanmoins bawakite po te asalaki yango mpona cause nalobaki na bino boluka peniel bonégocier boluka compromis na makambo non pas po tozobanga peniel non pas po peniel amuto ya makasi mais parce que il faut toluka kimia et surtout que tomibenga ba chrétien mais bato on dirait bon aza liboma aza dépressif aza mwasi mabe aza boye aza boye aza na position wana akoza na position wana e bino bamabale ekufa bino bokozanga kimia bino bokozanga esengo bota niveau mambo ezokendele nalobaki to nalobaki te wana babiloko ebimi nano te mutu ayebisa peniel ke Mike alalaka Deborah Lukalu eza mobali ya Deborah Lukalu ye moko bofungola matoi boyoka mutu ayebisaki peniel ke Mike abimaka na Sandra Mboui eza mobali ya Deborah Lukalu qui est Cédric aza moko oyo bazaki na kati ya bamajabu ba juge ya majabu nayebi te so bo réaliser gravité likambo siko dites-moi peniel a fondé ka eloko abambeli neka Cédric eloko je comprends pourquoi Cédric a répondre peniel na bandenge moko boy boyebi réponse à Cédric na nini na transférer message en côté Cédric a lobby boy il n'a rien dit contre peniel a encouragé ka mwasi na ye alobi na Deborah tu es une femme sage tu es une bonne femme tout homme aimerait épouser une femme comme toi parce que tu fais preuve de la maturité, tu es ceci, tu es cela. Il a plus loué sa femme. Et puis certainement, il va calmer la situation à la maison pour ayebi. Que azana kata maramboyo. Ayebi que soki yepa lobia chazolo et zongela ye. Eko yinda. Naibite sobo comprendre lika makambo. Cédric a encouragé ka mwasi na ye Olympie kaka sans toutefois citer combat peniel sans toutefois citer combat peniel bande onanga mambo eke mabe ezokende mabe tant toloba na bino ke boluka peniel bosisa likambo yo bobongisa ye bo permettre yo kaka bana na ye so pe komona soki nini parce qu'après toi za mama na bango mama ta liboma za mama ye muto amema bana na 9 mois bota bango bandeko mais on dirait to lo bate bino moni ke bino nde bato makasi pona moni vet kuna lobi to pesa bana te polingo comme ça bana ba voyou na mibali no ba kuluna malamu peniel pa lobi ye pe na bino otika te alobi ye pa otika te botasko bambodi oyo ezokobima oyo bambodi ti oyo eza basuka na bambodi bandeko mambo ya minene esuki wana te Zawadi alobi boye bozala natangela bino texte ya Zawadi Zawadi akomi boye Zawadi alobi j'étais dans le téléphone de Mike une fois. Et c'était même jour où il consultait l'Instagram de Peniel sur mon téléphone au lit. On a tous vu Mike et Zawadi au lit, n'est-ce pas?
Pour nous boza parce que c'est là que ça naza makambo. Ne touchez pas mes fianto, ne touchez pas to mona ki bango na mbetu ba vidéo ti lelo ezali na toile. Si je dis ce que je vis, vous direz que j'y suis allé en mission. Parce que batu balobane ke ya kenda mission. Yanga lobi so lobi makambo ya mona na téléphone à Mike. Ah, Zaire ezika. Donc je m'étais. Sachez que Déborah n'est pas innocente. Donc Zawadi va confirmer l'affaire. L'histoire, ya makambu ya Déborah na Mike. Zawadi va confirmer. Nzambe, ya pasie. Ya mawa, elobaka nango de cho denar ba mbrusu be, ba vandi wana, ba ko applaudir ba passe-temps, ba ko zuba bango, ba mvoute. Eza mawa pona bino vraiment. Ya pasi pona bino. Alobi boy. Et sachez que Déborah n'est pas innocente. C'est pourquoi Sounini ko place ou anganzama encore capture. Attendez, c'est pourquoi Nini. Il avait menti hier sur TikTok. A dit que c'était moi qui avais posté les maris de Déborah ni. Posez-vous la question. Mike avait-il la vidéo dans son téléphone? A-t-il posté la vidéo? Pourquoi me reproche-t-il de l'avoir publiée? Comment aurais-je pu l'obtenir? Ok. Mike akizaka Zawadi ke yende mutu apostaka vidéo ya mobali ya Déborah. Ya mutakala ya Déborah. Qu'est-ce que tu peux dire? Les amis, excusez-moi. Nazo yo pose moko wana. Bana basongi ba ofunda. Mike akiza Zawadi. Que Zawadi mutu a publié Cédric. Boyebi po anene. Parce que Zawadi tanga simbaka téléphone na Mike amonaka ba biloko ezalaka na kati. Ce qui veut dire vidéo ya Cédric ya mobile ya Déborah Lukalu ya mutaka les alana na téléphone à Mike avant même les solo ne betama, avant même banana réseaux sociaux, avant même mutaka lana etambola. Siko motune za Mike azwango wapi. Bande onanga, ngana ebite. So bozalaka zololo etali bino. Néanmoins, nzamba oloba la bandenge belé parce que Dieu utilise plusieurs voies pour na obimisa bato na ignorance to pe na inconscience. Waroyoka yi abiki opa royoka nete tant condamnation roya nzamba rotuna ka ye moko. Pourquoi j'ai dit ça? Alvin Kashimba, mon balaza porte-parole à Moïse Biye. Abetama solo moko 2 ans passé tant ba mambwa nezo régner. Na moni mikolo azongeli yango susu. Alobi boy boza ba réaliste. Sextap ya Mike ebimela wapi? Ou encore ba vidéo ya Mike na Zawadi e consort ebimela wapi? Pendant que bazala majabu. OK. Mutakala Cédric ebimela wapi? Pendant que bazala majabu. Elobela bino lorote. Bandeko. Bo fungola miso. Boza mayele. Penya la bimisi ba conversation ya yena David Ize. Comment il s'appelle? Musicien à Mike. Bango ba pesa même majabu kombo mutakala gospel yende ko wana. Na explica ki bino. Botala émission ya Peniel na frère Ize ezawana esali soki 2 jours na chaîne comme ça bola na ona mozindo. Alobaki mutakala gospel ezali prison à ciel ouverte parce que ba objectif bango eza ko cibler ba étoile pour na détruire. Na ba profit na bango. Donc na langage simple ba bato ba moto ba bato kisi o ba ya ba chambongo pona ko boma ba âme ya ba masolo beta matongo ya ba masolo to yoka pe to beta tongo j'en passe. Siko boyo ka ba na ba bibo comprendre na ba mambo ezo bima na ebité amo ebozaka bato mo peut-être boye bité parce que l'on il faut ozala. Il s'agit du monde spirituel en fait. Il y a des réalités qui sont spirituelles. Dans le monde spirituel, il y en a bato mosusu bazwaka ba ascension, bazwaka ba gloire, bazwaka ba loupe, bazwaka ba moto, nanzela ba scandale. Boyebi masolo ba sex tape. Il y a de ces sex tapes là, tant mino bo mo nango bato moko boye o baza ba auteur nango
baozwa bangenge. Le diable est bizarre, c'est comme ça. Sikoyo, bon meka ko analyser ba biloko nyonso ezoloba mana ba masolo ebetamaka déjà. Nayebi te so bino mo bomona ngo ndeni. Toleki. Adrienne première dame. Na tatapo. Tango Peniel asalaka sorti médiatique na liboso asalaka live et ningisaka Zahir. Ba côté la Peniel, tout le monde sait. Ba matana live ba intervenant. Lelo oyo majabu asomba pas mal ba chroniqueur, bango pe ba na kati. Lelo ba parmi bato ba telemela Peniel pe ba contredire bazo ko finga na bandenge moko boy. Na otolanda vidéo mo na TikTok ya Adrienne parce que Peniel po bimi avant bimisa liste ya ba makango Mike bango ba bane ko sala live. Ayebisi Mike loba na bato noso bakati live te nazo balancer ba liste. Namoni Adrien asali nini moko na vidéo moko bo bato bakataki na morceau batie na TikTok balobi Adrien azoko ko asala on lolendo quoi. Nana kata live. To lalaki na live, c'est bien bon. Wanyo so po nini mbongo. Bomoni ba mbongo bolia. Ba mambo zoloba ma ezaka ke non ya bilobela. Ou encore ndeto lobake Congolais musana yeka ya mwana mutu soka aza munene il faut ba mema banga il faut kosele makambu il faut ezaka ndengwana ba mamu nyonso ba oloba pona structure wana ya elobi nango Alvin abengi yango makia di gospel Isa bengi yango mutakala gospel structure wana oyo baye bazoko tia bana ba. Et puis, bibliquement parlant, ça ne tient même pas debout parce que compétition n'est pas biblique. Va verser moko oyo. Kabato ba ebinza mete bat barondi mayango. Laissez les petits enfants venir à moi n'importe quoi. Et bon, ba mikolo bo salara tour le bosso ba mikolo bazai mikolo bazai ba tata na ba mami ba bana pe les petits enfants. Donc, bat kabato boko ça va bato ba ebité. Bato biso yebi biso ba miso so en vote mais zora biso te donc. C'est pratiquement impossible to ko sama. À moins que bamamnyo se zolo bama. Parce que Dieu est juste, to kende to zonga. C'est vrai, babambaka libanga na nzeto ya na mbuma. Bamambo tout ezolo bama ezaka lokuta. Ezaka ke non, mukili kongola linga monde moninga na progresser te, ezaka ndengwana. Mais soki babiloko ezolo bama eza mambo solo. Et que bino boya na mbongo po boluka bo somba ba via bato et puis bo bebisa bato. Sachez qu'il y a un Dieu au ciel. Bandeko bino bolia ba mbongo wana parce que bato basalaki ba émission pona ko appuyer ko confirmer que Peniel bakanaki na munduki eza bato oyo bazora mbongo na structure wana o ba bimise ba affirmation ba confirmation lelo oyo Peniel akomosa ba biloko azo sala et pourtant mona bato vandaki ne kimia le ba petit ba flèche ta mwana bato mutu eningani lisusu ayeko bima donc l'âme de la personne est manipulée. L'âme de Peniel est manipulée. Nous sommes pourquoi pour baoluka motu naï. Peniel a kufate au nom de Jésus. Peniel a kufate. Peniel a kufate na kombo na Yesu. Ba mbongo bolia. Bo sanza. Ezonge la bino. Et comme na moment moko entre vous. Bo beta na mitu. Et bino moko mtu boya obimisa ba secret. Bandeko. Bo kanga date le na mamnazo ebisa bino. Comme message prophétique. À moins que ça m'envoie le kuta. Bato bazo kosela bango ba ma kambo d'accord. Mais ce qui a solo. Ba on ba yaki na mbongo. Po baluka basa mabe na ba vie ya bato. En tout cas ba retour ezala. Vous qui bouffez l'argent. Po boya bo finga bato. Bo kote la bato misusu. O ba ana même pas na ba raison. Sachez que bien mal qui profitera te. Bambongo wana. Ya ba bien mal qui. Ah oui. Ba conséquence nango bo futa. Parce que boye ba kende bozolia bambongo wana amoke za mambo lokuta. Mais so eza mambo solo, ça ne vous laissera pas. Ça ne vous laissera pas sain et sauf. Mon mto ki si so liango attends-toi ko futa ngona bandenge moko boye. Ah oui, je vous dis vrai. Je vous dis vrai, vous allez constater même dans vos ménages, dans vos foyers, dans vos familles, bamabale ko kufa.
babana bobota babana ba compliqué on a ba conséquences ba mbongo wana ndenge ezala ezate ko azolaki nana nguya olakila mutu mabe awate soki ba mambo ezolo ba meza ya solo bomoni ba biloko parce que ngana osa analyse par rapport à ba mambo tozoyoka ba biloko nyonso ezolobama o mutakala gospel baya po ba cible ba étoile o makia di gospel baya na mbongo po baluka basala bato mabe bazongisa basala ba mambo na soki eza ya solo bino obolia ba mbongo oyo vous constatez dans vos ménages la réalité spirituelle compliquée. Risque ça, bana na bino kufa, babana na bino baza na mo ba problème, et bino mo ba vina bino kauka à la longue. En fait, ba mambo mo ebele parce que ba conséquence ba mbongo wana ezala ndenge wana. Bande onanga mambo ya minene, makambo eza minene. Na minute ndenge eza boy, Déborah a porté plainte. Déborah, au fait, bon, plainte c'est trop dire. À cela, il y a un avocat Tindeli Peniel, lettre avertissement. Et avant de commencer, sinon on a obosana. Batu moko boy ba na mbongo. Pona oseme ba zizani place batu bavandi. Denis Lesi. Mutu nyonso yebi Denis Lesi abandaki ko lobelaka mbiye azaki pour mbiye tango moto pelaka tour a liboso bandeko bozo bande Denis atumbaka Mike asala ba émission akoma même ko batama parce que bana kolukai lelo Denis Lesi akomi contre mbiye po anene Madjabo pesaki Denis Lesi $10,000 récemment ba auto pesa Denis Lesi $10,000 yango bomoni tango Mike akangisi kindingu Denis Lesi asali ba émission kili pona ko condamner Moïse tellement bien qui parne pété à na place au Kenya été abano que no lia ba $1,000 na ba 3,000 kune pas Moïse ano zo ba mbongo kuna tant mbongo Moïse azo pesa susute kuna ba bengi ba pesi bela zu 10,000 allez bon déjà Denis Lesi to yebi quel genre moto azali et au kamo isa nangote vous comprenez le lot Denis Lesi abaloli manduki a mo finga Moïse aomo kote la Mike ya fingara lobby Madjabo ya fingara lobby Madjabo ya loba ke no batona baza suspect ka Denis Lesi wana lelo akomo kumisa Madjabo po anini po aluto lia $10,000 batu mo sans charisme ngaye la pasi ya mawa que Dieu nous aide mieux c'est net. Que Dieu nous aide. Eza mawa mingi et a passi. Bande ko na ngai. Na ebite so bo réaliser gravité à makambo Na ebite so bo réaliser gravité à makambo. Poto chité na biso. Avocat Déborah Lukalu atindeli Peniel lettre avertissement. Atindeli Peniel lettre par rapport à mambo ezolobama. Peniel a lobby et l'on penda bana zela yangwana comme ça ba beta game ango kitoko abieto banda sko beta jango bien imaginez croyant ka ko banga pona batu ba oloba keno azokosa te croyez-vous que soki Peniel banda ko banga abana ko kosa makambo to ko créer batindela awa il s'agit pas de justice à Kinshasa pona bato boyebite non justice ya poto ya mundele sakanaka te eza ba sala ba ventir te likambu ya babenga ngonini atteinte à la personnalité ya mutu justice ya mundela sana nango ba blague te obeta boloko imaginez ce ko ba fundi Peniel oyo na conscience na yebi ke ngana okosa ba makambo nyonso mais asepela aseki alobi ke ne c'est bon eloko ya bana kozela yango na comme ça ba beta game en kitoko bino bo mona ngo clair bo mona ngo tekino ya quelque chose qui cloche quelque part po anini ana ba élément à part nanu ke no Cédric ayebisaka nga onini selon batunde baoloba il se pourrait cause à la Peniel à pirata include ya Mike ayango azaka na ba information ba mambo nyonso oyo ya Mike Peniel amona poto ayebi informatique makasi bandeko batu bayebi informatique na oka nzoto malili mona pesa ba détail ezate yana ndeko moko na mboko to solane bien amoyembi babeba na kana bayembi misusu ya mboko ya Angleterre moko ya bandeko o wana babeba na bango azala na proposant pe ya moyembi bakombo wana nyonso so na tangi bokoyeba
proposa na sikoza na Kinshasa grand moyembi pe kaka ya gospel ya Congo so na tangi pe kombone mutu nyonso azolanda nga koyeba. Vous savez quoi, sœur wana akota na ba conversation ya ndeko wana na Facebook azwa ba elema moko bomba za na telefone mukuluka eko yinda Zaire Zika ngana bise me osala ondeni astalinga seki le bio ebinga te grande dame esuka ka wana. Donc pour dire quoi, yana batu ba yebi technologie ko sakana te. Moi j'ai une amie na sina beta lisolo wana awa, j'ai une amie azala na Angola, papa bana ne bakabwana. Imaginez mwana wana azokende ba forza na ba 8 ans bakabwana na papa ya mwana ne wana déjà ça fait plus de 5 ans, mais azala na ba information ya mamu nyonso ya mwana mobali wana po anini a pirata téléphone na yesu ki compte na yesu ki nini ya WhatsApp azora ba information tout. Mo msu na bisi mais pourquoi zonye no papa bando te po abala kate banda bakabwana abina nga ndumba na wuto longisa fi mo zeminga oyo ebe onde na bi grande la grande na mona kana masolone nyonso na yebi so mutu mo abengi ega koti répondre na yoka message wana. Allez-y comprendre. Donc Peniel a yebi technologie na ndenga dega yango bomoni tango yindaka yena mai kalamba ya kanga ba compte mai nyonso parce que mto banda ko gérango ko palangana te. Donc certainement ana ba mbodi ya kosakana te. Donc so banyo nika awaza bon négocier na Peniel bazo yebisa bino ote non pas pour amakasi mais poto luka kimi abino bomi benga bana nzambe tala mabale ko kufa ba famille bato comme éparpillé ayo ba papa makaya tant tolo bana bino bomo na ke non na moni mutu mo ko ba commentaire bino ne bozo ko encourager Peniel po o amayelete po amayelete soko yebaki gravité ya makambo modèle ezali ngolo babilo rozolo ba anate ngolo babilo rozolo ba anate bandeko ngana sali na nga analyse par rapport à ba makambo tozo yoka na otozo mona ba confirmation ba affirmation inzambe na sali bêtise moko mais bon etalika nga eza problème te ya problème te. Oh là là les amis, excusez-moi, c'est pas grave, to continuer ma solo na biso kandenge tozo beta yango na bandeko lo babandeko marambo au niveau comment kendele ça craint biso to pesa na biso conseil o yoka yoki o pa yoka te nzambe na likolo yebi ke to bimi na ngambo on a conseillé et puis voilà. Personnellement en tout cas ce qui na ba dire nango sepela kite ta mususu yo lingi Peniel to lingi ya kufa na ba na na ba problème na bon ça n'engage que toi vraiment ceux qui na bandenge mo na betsaki yo libaku limbisanga na aka mutu nazaka ka mutu mais but to objectif ya personnellement ya musalo na osala ezate pour na ko panza to na confirmer ba mambo moko boye ya non ezaka ke to solo la to solo mais to na biso batu ko arriver pe libaku beta ma ezalaka nango ezalaka nango mais sinon eza nango te ezuwa te kanda te c'est ça vraiment so mbebe ezalaki bandeko bolimbisa mais sinon c'est ça likambo so bobongisa ngo si le ozamala sinon te en tout cas ba retomber nango eza compliqué eza compliqué donc mambo lobeze bele kande na bisa ibino matière de matière mais tozongaka et c'est un peu ça. Je crois to suka na biso awa je crois to suka abonnez-vous massivement sur MDGTV mon frère c'est comment c'est la grande dame tout le monde mbala ya sima niveau mambo zo kendele mabe makasi et je dirais ceci te minute comme musika. Merci, au revoir. MDG TV,
une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.